Na ba ifo yo moi si on a zara na sai yo akomi wa comité sai non mpiaker le lo akomi ta ba élevé ye après zo lembanda yete mu pasali de fort ya sai akoma élevé eza nani kasi ye moko sai te bon ngande na yebi mobali akoza na mwasi moko te pardon mobali akoza na mwasi moko te alors mobali akoza na basi mibale pona ko aider yo pe mwasi wana ozala bien. Ah? Oui. Tu nous choqué maintenant. Non, non, naïm c'est pas choqué maintenant. Non, non, naïm c'est vraiment vérité. Ah, Seigneur. Mobali c'est un animal sauvage qui mange les gens. Ah? Mobali. Liba les accords, sur les simbité bokabwani. Sur les simbi bokenzela moko, on est deux personnes. Tout tambonzela moko et compréhension, simbité to kabwana. Atoza kitoko ndenge atoza na mbongo ndeni yana base bele batika mabala na mibali ya mbongo andima ke ne ko souffrir parce que mbongo wana mamsusu mobali babeta ka fimu na buto. C'est un animal sauvage qui mange les gens. Donc ça a la raison. Oui. Il a raison. Yo lo bakemo mobali azaka na ngamo okoboma libala na okolingati Salomon zaki na base bele na ba kokibini on soit vivant. Si vous sauter la base, on a sauté à votre bana. Si vous avez sorti, vous avez sorti, vous avez places, vous avez moi soit apte. C'était l'effort de l'homme. Mon balier, mon tout bien dans ma saïs, Makakumba, anati cycliste, ati va souka mélange. Est-ce que c'est normal? Mon bal fait la tambouille. Et il se déguise pour chercher l'argent. S'il n'était pas la femme. Ma préférée. Comme toi dans la sida, chaque jour dans la kiss, mon temps attention bien dans la kiss, dans la zone battre la kiss. Mais m'ba soutien, m'ba ce koko joyeux neti o ya modèle o. M'ba sou wana kimiate au toilette o ba kendaka. Ya voix normal au kendangote. Au niveau ya passe au yoka, aux ala posa oliati. On doit monter ma moto. Talala no mwana njoku ninga alaka. Siko ba pesa ngona nzoto ya mutu. E balingi te. Na sali mabe donc eza pasi oza na pesa ko tcha lokolo te. Wana pesa ko oza kaka boy ai balamba na biloko komaka ya mutu. Donc pasi ambasu sopo yo kabie. Pour dire qu'on fait notre coup de comment ma petite ça on peut nous remettre pour mon estomac passe. Faut pas bêter au tonga. Tala. Ngane na boya ko ga mona mutu na passe en bas souté. Na ko mona potate. Ezaki tu yani baba kilo mbasu pe mama pela. Yo mo na nozo ba mbasu 3 fois. Il y a des bosses za inani. On se reproche na nini na mbasu yo. On se reproche na rien parce que ça est l'autre. Mais mbasu net oya choc loyingi ba à l'époque on est ko basi ya bato mambala. Tant on a une lesbienne. Lesbienne na yo ndé. Na la lesbienne. Eh mama pela to ke to zonga ba biyo panza mambala batu. Bilenga elamba. Elamba zo senga nzoto zo senga za lesbienne te. To pour ça le sport ndoko mi lesbienne. Non ba za lesbienne ndé. Parce que ça soza ozano innocent yo quand même. Non oui, soza innocent. Oui bino likambuté et go simba yo mais ça la fait makasi. OK. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mbote balandi ya Chez Biso Télévision, merci na fidélité awa la chaîne na bino bopona. Chez Biso Télévision neto baka chaîne Oyo Ekokani na yo. Matoni mingi na sponsor na ngai ye apesi nyonso tozali nango apesi mbongo. Apesi succès, apesi élévation, apesi famille, apesi santé, apesi pe na bomoi, apesi mbongo nyonso tozali nango, apesi mituka. Comme na ye Jésus-Christ de Nazareth, yene sponsor numéro 1 il y a Chez Biso Télévision. Merci beaucoup. Nzambe na ndenge pona biso. Un grand merci na yo ndeko Elias pour la prise de vue du côté réalisation. On a comme on a Denis Monsolo. On a comme on appelle Elias ye akoza pe musala kitoko. Merci na ba o nous balinga biso te bato mitama be. Bato ba vanda rasu ba vandi ba
ndeshiki ako progresser boyo to bwa kele mbasu mbote na bino esika bozwami bato aso bavandi balali baloti mombalo alo lendo to pesa ye maladi mbote na bino bato mitama be surtout o balinga bato ba progresser te na vie bato bazaka ba dépendre na bango mbote na bino esika bozwami to linga bino makasi malgré mutama be na bino malgré makama be bozana ngo biso to pona bino to yebi ke un jour bobongo na mitema. Merci mingi na Mame Emily depuis Canada na onje na ye vida vous allez kosunga bala bitike bali aba mela ba sepela bande ko balandi lelo na nesengo ya yamela bino moko ya ba artiste comédienne ye na ngaka ye po alo ba vérité na ngaka ye po azala ka boye to moni ba nungu nungu ko na monde théâtre to lembi makambo yo à l'époque ya ba vie na biso mususu mbaso zarate mutema be zarate mamunyo so to mona ma be zaité. Qu'est-ce qui fait que ndeko na biso Serge bobo kele mbaso to yoki paraît que moi c'est à Kalawa ngaka bala poto Bétier maladie parce que pasteur Serge abali bolingo bana rapé suka nango bolingo pe ko stila bo bani pe na mundo pe stili nango pe et bon so stili faut pas que la muninga malade hein boyokanité bokabwani. Je m'avais dit bonjour mon invité mame pe la na pe chombote ngapé na zong c'est l'ombote boni sango. Non, ça, santé, ça va bien, un peu plus ou moins, un peu plus que vous. Hein. Ça ira un jour, la pluie tombera sur la terre produisant la nourriture. La nourriture nous donneront la santé. Ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà. Kaskama biso na losambo, toko tana mozindo ya émission. Dieu magamno losambo oyo. Yahweh yo kabiso mawa. Ba patena yo bikisa biso. Na bapasi nyonso oyo tokomona kolo yokaka biso mawa Yahweh na nguya nyonso Yahweh. Merci pour Nzambe malamu, merci pour bombaka biso, merci pour za ebandeli pe suka ya mokili zwa lokumu kemo Yahweh motu moko akokai na ezali te na ebandeli ya émission oyo ozala guide na suka ozala lokola omega. Merci pour la bolingo na yo osali tokutana toloba oyo eza important mpe topesa sango ya liloba na yo epai ya bato bayoki te mpo lobaki biso nyonso tokoyanganisa mokili mobamba koyoka nkombo na yo epai na biso zwa lokumu nkembo topesi yo merci. Amen. Amen. Obiki etango bandi banzembo wana mère amemi biso na église non l'adoration ya liloba wana liloba apparemment il faut adoration ya wana tunika so za eza liloba ngana za mona liloba so naza boye eza grâce à liloba nzaka saka liloba kendaka so za na problème pour pas mbongo non biso na liloba ngana liloba nakendaka kozwa lobiko ya seko po mukona kokufa nzambe ya reconnaître nga nakenda kozwa mbongo te nino bapesa mbongo na liloba kuna bata mbongo bazalaka te oyo bato batelemisaka bato oyo aza na $100,000 atelema oyo aza na $20,000 te biso kuna eyaka te biso makambo mbongo toyebi te mpo mbongo esalemi na maboko ya bato mbongo nde ezomema bato na mabe okozanga na mbongo moza envie mokolo mosusu mpe ezalaka na mbongo te mais provision esungi yo okozwa mbongo epa nani biso nde fo tokendaka kotika yakumba okendaka kopesa sacrifice offrande de pasteur offrande de prophète mbongo nini okezwa kuna nga na oke kozwa kimia oyo bomoi na ngai eza boye lelo boye nayebi te chike otanga na miso ya mibali te fotalanga mpena na miso ya mibali omona mpena mafuta masia na robo te pardon kombo wana nayebi te swaza nganga na yo nayebi te nalingi biso na émission na te otanga kombo ya robo non pourquoi non pardon maman pela s'il vous plaît non robo suna wana en tout cas na robon moroto koso iyongi natanga yete oyoki ke wana nganga na yo toyoka mpe mwa mingi nalobi ekozala na nganga eza mabe te mpo nganga nzambe ali totoyamba nganga nzambe ya monene ya monde aza nganga ti pourquoi mponga mpe nazala na nganga na ngai mpo nganga na ngai ya nzambe azali kaka nzambe lobaka nganga non oyo baza nzambe mpo soigner nga ata na soigne te so bato batali nga mpenza boye ata banganga bango so batali bamonaka naza na non beti lisolo ya nganga mame pela motema mabe ekoti na monde ya art bokoluka nini kisi ekoti kipede pai tobetaki lisolo l'autre fois na yambaki yo na émission
Tout le monde, le loyo, pasteur, patron, Serge, pour moi, la direct. Azana Mbasu. Ma besi est toi Mbasu, ya Nzoko, ya Vene, ya Nyoka. Objectif, c'est ya kota mabela kufa. Toyoki bandungu nungu nano. Avant to kota na mozindo. Mbasu, yo non beta no lisola Mbasu, ya ka ndenge ni bandaka ndenge nini. Et ça la nini na nzoto. Mbasu epo eboma batu. Mbasu na préféré que tout le monde sida que Mbasu. Na préféré pour muto dans la sida. Ayi na sida na chaque jour na mela kiss na moko. Muto na tension bien na mela kiss na zo battre la kiss. Mais Mbasu te Mbasu ekoko zwa yo neti o ya modèle oyo. Ya 3 soki Mbasu soki ya njoku, ya nyoka, ya ngando, ya elima. Nyonso bosangisi mutu mobwaza na besoin mutu te. Alors ce mutu azobiki eza grâce à Nzambe. Donc Mbasu eza maladi moko ekoki koexister te na monde. Mais bato mokili bacréa yango pour faire souffrir baninga. Mbasu wana kimia te au toilette oyo bato bakendaka. Ya voie normale okenda ngo te. Pour niveau ya pasi oyoka ozala posa olia te. Wandoyoka motema moto. Et c'est quand on met la maille. Tant qu'on met la maille, et l'autre qui t'a le corps. Si on a n'est pas précis sous son nez à Nzoku, t'as l'ending moi na Nzoku à la ca. T'as non moi na Nzoku, hein? C'est un Jani Lola, faille moi na Nzoku. T'as là non moi na Nzoku, n'inga à la ca. Si on va passer ça, on a Nzoto à monte. Eh ben l'ingénieur, la salle m'a bé donc ils a passé aux gens après ça coach le coloté, on a après ça aux akaka boy aïe. Aïe, balamba na biloko komaka ya mutu. Donc, passer en bas sous sopoyo ka bien. Faut mettre la kisi ya douleur pour la kaka. Faut mettre yo kisi ya douleur pour la. Pour diclofenac que comment ba pekisa ngo pona komela pour mon estomac passe. Faut mettre au tonga. Tala. Ngane na boya ko komona mutu na passer en bas sous te. Na komona potate nga lokolo oyo Mbasu oyo komaka vert na kati autant na chic shop ya on desala na chic shop Mbasu ezaki tu yani baba ke Mbasu pe mama pela yo mo na lozo ba Mbasu 3 fois ya liboso za inani on se reproche na nini na Mbasu yo na se reproche na rien parce que na ça l'autre à part théâtre mais Mbasu net oya chic shop lo yingi ba ya l'époque on est ko basi ya bato mabala tant on va na lesbienne lesbienne na yo nde na lesbienne te mama pela to ke to zonga ba biyo panza mabala batu bane ko linga basi ya bato mabala wala usano technique nini na lobi na tikala ko bima na mwasi te na tikala ko bima na mwasi te na tikala ko lesbienne te bilenge elamba zo senga nzoto zo senga za lesbienne te to pour ça sport ndoko mi lesbienne na bana za lesbienne ondele baba na lesbienne no beta na basi ozala mwasi ochana ndako n'importe quoi. Et on a goûté, on va ne pas parler. Et on va mettre en bas sur les bossos. Non, on va ne pas parler. On va les moi c'est arrivé à nous. Chez mes parents. N'importe quoi. Toyoka il paraît ami balé, il paraît. Ami balé peut nager sur moi. Il paraît que ami balé ça vient na yo ngadia de mtabwa kila yo. Pour vous avoir problème au spirituel. On goûte les bossons nés en moyo, on a six chocs le wingue. Na wuti ko tourner dernier film de Jésus. Oh, to bomaka tatumu tomo na Jésus na venga Dieu, to tche on a croix. To beta neti to saka liwa Jésus na théâtre. So yo to baka Jésus na kulusu. Mbaso na zo ngomju wana. Na yebe loko na sala raté. Mbasu za soza ozano innocent yoka quand même. Non oui, soza innocent. Oyebi no likambuté. Ego simba yo me sala effet makasti. OK. Pour ceux qui n'azala qui n'a pas problème ba. So na zoka basi ya bato. So na lesbienne na ba na basi na bango. Ndena kufati. Yebi likama mwasi basala ngo bachite. Mwasi bato za na ndako na bana ai mobali bato na mbongo ebele ngai ka tel que je suis. Na kena zu mwasi wana na pire ni. Non, pas ni. Non, sommes les super wax au landalata. Non, sommes les quêtes. Tu n'as pas de piéton que je suis. Non. Tout à l'heure, la paix, on peut bien. Hein? Moi, ça les balles. À tirer bon mengo.
po ya kokoma ka lesbienne pa na nga c'est na libala kuna azali ndeni ngana lekana mobali wana mbongo bien te babi mama pela maloba nde maloba ka oui babi tu es un bon parleur so d'autres choses tu lito y moi ça résister te babi yo ba otire la moi cité Masiana sur moi ça yo la malito yo beta pour que nanango bien makasi donc je parle bien moi hein? Oui. Non nalobaka bien parce que naza artiste fona lobaka bien musa to ça que musa maloba mais ya ko chape na muninga moi c'est lito en tout cas na bien côté ezaka mokili ndenge balingaka bato bazala te na vie nde omoni babisaka babuzo bawana na mokili nga pe nakokuta mwana mobali moko souffrir na vie akoza pe petit par rapport na nga na âge nakozwa ye pe na idéologie yaka vie ya boye yaka boko ana mbongo opesa te mais na idéologie opesa o bakoloba pe kako mobali na nga ozo comprendre bon vie na biso baartiste balobaka mingi mabe na biso bolamu na biso bayeba yango te parce que bamona mpe sosala bolamu te bamona biso ka bato mabe soki nazalaka na basi na bango yo pena na choc wana mwasi na mama bana na ndaku nga na zuye walobwaka nga mbaso tinga pena vivre omona nga na zalaka en vie boka wana pena mwasi na utika na bana tango mona bana no penser na nga na uzana vite no uzovinde de pona omona ke makambo bat balobaka na onga na zalaka e bala na te nga na zala nga epela moto ochichi na ya na ndenge na nga. Mais comment Masole correspondre il y a pasteur Serge n'engé togi peut y parler parce que n'a pas toujours dans conditionnel parce que tout n'a pas preuve té selon ma rumeur il y a bateau ba lobby pasteur Serge à la moitié mon poto ko vivre na moitié wana aller n'engé za ra na moitié na poto aller oyo bala sikoyo moitié mususu moitié wana en yanwa yawa abwakila yimba ça veut dire que pasteur Serge a kota mabele ba perdre ye na moitié abana ba perdre mobali yango. Selon yo, analyse n'yongo kosala. Bon, analyse na kosala pour na basi ya bolingo, magamba bolingo. Ibala non ko lingana ya cop. Ah? Ko lingana eza cop. Cop na ndenge ni yo po yo bebisa suma kamo. Bo menezo biso vrai. Boyo ka tu na cop en avant to développer. Cop on na ndenge ni. Na bien. Bolingo ya cop na ndenge ni. Bolingo eza cop so que simité photo tika. Ah d'accord. Ah OK, je comprends. Yo na plan on na plan. Ah? Yo na plan na yo. Ah. On a plan na yo, on a plan na nga. Oh. Mais non, mais tu le plan yo le bela. Ah, bah plan. Plan ndaku to plan. Eza ba plan. Ba plan. Masiena robot moroto ko. Pardon, na lingi mo robot te. Te asozo ko masiena robot so. Na lingi so. Wala des émissions. Des émissions nanga. Donc nga ko ni maté ke yo bana ko boka nganga moko boye. Soit disant ba crime on émission nanga donc s'il vous plaît. Bon, on a pas vie dit. Ah, edi nani? Edi ngwe. Ah. Te po vie dingwe ebiye. Yo no tanga ko ma edingwe te. Niveau de salut na bien. Na bona nga problème vie. Niveau yo otini na sala prière. Olingi na boya vie dingwe bona za problème na. Mais faut boya vie dingwe po yekuta l'équipe ba masiena ra. Auto ku fela pe wa diso ne yo do yi paré d'aller mwana na yi. Ali mwana te ali raté. Ah mais siko to mais liwe za na tire. Comment dingwe liwe za. Mais mwana qualité fallait mwana ndakunde dingwe. Non. Est-ce que liwe ezolo bakate mwana ndakufa pa kunda papa biso batolo bango liwe za natie carrément fo muta kufa to ndima tenga so na kufi bondima nga pona kufa no kusabno pasité oh mais oui nandeni bobo capacité nga na kufa na sembo bana nzamba kufa na kimia ezate ko kene ko somba kisi kene ko lamba bote boye na tonga bokuti na la na kufi propre sans hôtel kufi tire bano masaka te donc nazo kufa liwa oyo na kalki mama tona mafuta mbila non mais nzamba ko permettre nga vana kufa na vie na nga na senga kaye atikela nga tana senga pardon na batu nyonso na sala mabe ah ya so yeba quand même que osala pe batu mabe naza mutu c'est ça le plus important toujours na sujet na biso toki ba sujet te banda lo ba pasteur Serge tu vas mettre solo ya cop liba les cop voilà liba les cop soki simbité bokabwani soki simbi bokenzela moko on est deux personnes to tambo nzela moko et compréhension simbité to kabwana atoza kitoko ndenge atoza na mbongo ndeni ena base bele batika mabala na mibali ya mbongo andima ke ko souffrir parce que mbongo wana mamsusu mobali babeta ka fimbu na buto atali ke non e okoma pe nga babi ote mwasi no koma kizengi na ndako akokima ne libala wana de libala bat bakoma mona ngo extraordinaire non libala soki simbité
en tout cas faut boka bwana soki eza ba rumeur que moi si wana za na poto mibali ono so wana poto ya ba boga wana ba mafuta pardon tika ils ont chéri non le mibali ya poto non na koza na chéri non chéri non vandi on a vraiment papa na bien chéri non ni ana boga tala mais ça les mabeti te sali mabete et olobi mabende c'est excusez kaka yo lobi mibali ya poto za mafuta ça veut dire que mobali aza wana yo lula basi mibali ko musa mafuta oza wana ozoka na loba nazoloba par rapport ya makambo na olobe na oloba teke ngandi na olula ba évoluer kasi évoluer yo ko na mine to lula basi ogo be bisana cop na ngana fina chéri nono chéri nono bi eza cop so simbite ah mais oui oh na bi eza ngabu oh ngambu te nzamba tinda bato babala na te po nzamba sala mariage Jésus apambola libala wana verset nini s'il vous plaît Yesu Christ na Bible balobi mwana akotika ba parents na ye Bible partie ni balobi bongo biso to ka bon 1 + 1 égale 1 non balobi yango 1 + 1 wana wapi 1 + 1 égale 2 c'est que na ba professeur ba kosa biso na bolingo yo na chéri non bosala ani boko ma moto moko non après to kabwana ka wa zongi na kweli to aka deux personnes il y a que deux personnes différentes pardon yo ça sexe moi comme sexe mi balé comme moko quelle différence de ça Masia na robo moroto koso ayaka ego yo te mère pardon na bi masia na robo na ayaka ego yo sika ko mwana ko s'il vous plaît Vous ne pouvez pas bal parler. Je vais déranger. Ok, d'accord. L'émission a évolué. Voilà, donc, chérie, on a dit que il y a cop sur les simites tout kabwana. Le Liban là, il y a potona qui ça, on a qu'on a mon amour très louche. Pour bande qu'on a biso basa na bala ya poto pena vrai, mo bala longo na poto aye, a balier, a pessimon la famille a zué baké. Basa. Ok. So ba bana mi bali na bango. Ba fana pena mi bali na bango à l'aise. Basi a poto pe bana mi bali na bango ba vanda à l'aise. Mi bali a poto basa straté to basa poto ba straté ko le ka basa na ki. So vous allez moi ça polémique pardon. Basa be straté. Il faut expliquer bien pour yo créer. Tango ba yaka awa to vanda na bango sita moko to vandi to so na bieta ya Jésus m'ampuya o te ko yawa. Assez straté. Mais je te dis ce que je mon extra au camwa. Talaka salon Jésus m'ampuya depuis 1985 na Londres. Mais a ote ko ya grand prêtre mais amunta mbongo ebele. Mais assez straté, assez normal, on so na batu, azo simba yo voir même. Vous comprenez? Donc, Mouta Poto a bon à la casa extra, c'est casa extraterrestre. Oh, mais nous avons ma célébration sur même forme. On a évité, ce que nous avons comme maman pasteur m'a doté. Voilà, donc, ce qui est simité, comme est simité, vous kabouani. Donc, pasteur patron, on a droit à voir, moi, si nous avons sur le terrain, parce que nous avons vu, nous avons vu, akoko vanda ka te tandis que AG pusana aozela moi ça na poto ça va faire aoteka na Château Rouge aoteka na nini azela so asisi ko teka na butu akangi biloko aoyaka aoyana ba congé jamais moi si mon na poto vanda ça mon bali ate amwe ko baba sero wana couvent moi si na poto ça mon bali malili na poto wana oluka polémique tala na oluka polémique na nani na obeta masola poto ngana na poto na zonga malile na poto faut au protéger banana gorge ou la ta aba casque malili oyolenga so ça mobile on t'aime bien tu m'aimes pas moi c'est na poto ça mobile tu m'aimes pas oui tu m'aimes pas maman pela tous en moment na lisolo ya papa Serge les lois vont souffrir les lois à côté ndako. Est-ce que mbasuana ne ba beti bongo ke ba traiter muto na ko zonga et si là ta courant Congo et si là mbasuana et si là le temps muto aboira ki wana moni ke si là ko beta susu ata so abeti 10 est-ce que ya moyen ba ko kanga pe nzoto ya moyen o kanga nzoto soko lingi kanga nzoto mais ko kanga nzoto makasi ezaka na Christ pour soko za na Yesu ata ngenge ya nyoka ekosala rien biso tozawa na tomoni yango ata bazwi libulu yango batimoli Yesu akoya amen Yesu akoya tala ngai na koma kutina motala kata batianga pena boye babi lobi to lia viande haché ba comprendre na tongo na douane motala kata secret nos aini hein
secret na mais Jésus de Nazareth mutu azala Yesu Yesu eza pamba eza pete banga pamba tala telema Yesu alobi kota na ndako kanga porte invoque-moi je te répondrai donc bato bamonaka pasi mingi parce que bana Jésus te mutu muso amoni souffrance les gars qui regardent Poutine pose mbongo akoma mutu lobi mais biso bato vivre na fortune ya Nzambe tande toza le mama tembelo la lipongi oh non à l'aise ozotana na tongo na ozo ba kutu teke na tongo etani mbule ezobeta libanda ozoyeba teke mbule beti oza très à l'aise na lali nzala na mu na tongo na force mai kaka ya pamba o soki biloko aoleza te conseil na kopesa na bakoso mela mai ebele okosentir bumotondi nzala ekolonga ata soki moto aza maladi aza na nzala fo basala opération na hôpital bapesaki perfusion ya mai moko boye ekangaka na nzala mpo alia te mpo basala opération c'est que mai eya na puissance eya fort mame pela lelo baartiste comédien baartiste comédienne kindumba basi kirikiri mibali kirikiri moi je fais partie parce que bolba chika milongolité est-ce que na monde toza ya art tomoni lelo yo ndeko na biso sai akoba la deuxième femme nde tomoni na ba photo na ba réseaux sociaux est-ce que moi so atia na ndako wana na deuxième femme nde toyoki na ba réseaux sociaux tomoni ba photo mobali roza na ye na neti yo chérie nona zeli yo mbanda réaction ni ozani te bon nga nde nayebi mobali akoza na mwasi moko te pardon mobali akoza na mwasi moko te tano choqué bato na ndako non nayebisi bango o choqué bato na ndako non nayebisa bango vérité Seigneur mobali c'est un animal sauvage qui mange les gens ah mobali c'est un animal sauvage qui mange les gens donc ça a la raison oui il a raison o choqué na ngai non yoko tu faut sepela poza mobali mwasi nde akoki kozala mibali mibale te mais quand on explique place wana pona nini na ningo koto expliquer bien mandeko bakotala biso na bandako te oyebike bako choqué bato nakosoke mutu te oyo alingi asalaki nduma te mai asepesa nzoto akesepesa na ye nzoto wana tielo bino bangala okomi biso toka bandumba te tobotolaka nde mibali di tokiso poza jololo mwasi akoki kozala jololo te mwasi fo azalaka kula ze mobali fo alobaka mwasi na ngai azalaka kula ze mwasi na ngai alembaka te mwasi na ngai akosukola basani akomboli ndako ake kotika bana kasa alambi ti ake wenje aye nango alambi na poko asukoli basani asukoli bana mwasi alembaka te na butu lisusu tata ozoya dernier travail non. soki mobali azolobake mwasi na ngai alemba eza une part de l'échec ok mwasi alembaka te to baba mwasi akourage c'est pas pour koluka mbongo eya na mibali mosusu alobi mwasi na ngai osala te oteka te ava na ndako je le donne tout alors mwasi abonga koza fenea faut encourager mais to betali solo ya kozwela moninga mbanda yango na ba effort oyo mwasi wana azalaka na sai eza yo akomi wana comité sai non mpiaker lelo akomi tamba élevé ye après ozwela mbanda yete mo asali effort ya sai akoma élevé eza nani kasi ye moko sai pour ça c'est tant azali ko sa théâtre ya ko bina makaku mbwa mwasi azava na ndako c'était l'effort de l'homme mobali ye moko tozobina na basai makakumba alati cycliste ati basuki ya mélange est-ce que c'est normal mobali fala tamboyi et il se déguise pour chercher l'argent s'il n'était pas la femme moi ça va na ndako azo sala foyer ndenge zelaka la maîtresse de la maison alors mobali akoza na basi mibale pona ko aider pe mwasi wana ozala bien oui akoede mwasi wana na ndenge nini po tala jeter une émission biso basi tozo ko faner avant ok poza yo moko mwasi mobali aza nano mangeur d'homme sikoyo yoli osisa ye te mobali aza gourmand mobali aza na tenya mobali atondaka te yo olobake mobali azaka na nga moko okoboma libala na okolinga te salomo azalaki na basi ebele na bakokibini bango nyonso baviva siko bayisa biso te na basi wana nyonso to abota bana
sikoyo bamosusu bazaka mpona kosepelisa nzoto bamosusu baza mpona kosortir ezokende place bizosenga mwasi aza apte tozokende makambo boye tokende kote naokende kuna bitumba ekobima abi ozwi mwasi na ndako okende so bakate pota okozala na kokibini moko wana okende ye place wana akobima ta victime bakokende opite bakotraite mpo biso basi tolingi kozenga nango tolingi mibali oyo baa na mbongo tosala koboye donc nakoyebisa mwasi na biso mama oza mama bana Ma Véro. Ma Véronique Nyondo, le papa Wembaloba, ma Véronique Nyondo. Nyondo, moi ça liboso, moi ça est. Donc, moi c'est un d'accord, ma bana, kangantima. Yo tala bana na yo. Kangantima. Pas comme le thé, yango rôle baboya. Non, ngai na isa mobile. Je dis non, non, ma azeli mambana, deuxième. Ne na yebeli ma mepe. Moi muta ko zokat. Azeli ngai ne mbanda yemo ka okima. Ah. Donc ngai mbanda desa zoka wana mobile ya mama epela. Azomona ndenge nini? Akozwa bibotu. Tala. Ndenge na koyela yo mbanda wana. Ouais. Oh mais akozwa bibotu. Oyo ke yo mutambele mini mibale hein. Kasi na. Oli oza côté nini? Ngana za côté ya bolingo za cop. Ah d'accord. Pour ça ya Olanda au Sega. Président ça ya évité. Ah ça président ba comédien. Ayebi. Mam non le ba. Tokobi na suka, bat ba retenir ni na manyozo to lomina émission lelo. Bat ba retenir toujours koza motema lamu le kinyoso. Kolingana mingi ezala bien. Na pasi obo pesi na ndeko na biso Serge. En tout cas, boyeba ke nzamba kosunga ye. Nzamba opesa ye grâce. Pourtant bokana yi 3 jours. Bosangisi ba nyama nyoso ya somo na nzota mutu moko. Et puis bomoni ke nyoso tout bosali na 3 jours de l'autre comme il y a combien de jours. Pona ko yebisa bino ngolu ya nzambe eza na bato batalelaka ye. Oyo atalelaka yawe ayokisamaka pasi te. Po ngomba mobimba na bule na yawe nyoka na nini bakovanda esika moko. Ngombe pe ngombolo bakolia esika moko. Mabe ekotika na bolamu nde kokanye. Donc tozala bato malamu tosala malamu totika mabe. Mwasi fondima mobali na waza lombanda po fanete. Soko lobi ko ngamo ko pika pende. Neti mibali ya bangala penani mibali wana ndondo na mobali. Laissez tomber. Merci beaucoup Maman Pela, mesdames messieurs, on a la fin de cette grande émission. Merci beaucoup. Numéro de téléphone Maman Pela. Oui, numéro de téléphone plus 243 24 26 246. Il y en a pas non pour boire quitter 246. Non non. 082 081. Ah 81. 24 26 246. Na bois kate. Mais ngaso na bois quitter. Ils a peu belé qui moi à 3 personnes. Non, ngana za muta ebelé parce que batu nyonso bakotala émission oyo na bois kibino. Ba mbote na bino, ba bizu na bino, na bige bolinga Mama Epela yango bo vandi, bo tala pe bo s'abonner. Merci beaucoup pour biso. Malgré baboya yo na ba film ba tebelé ou ya. Te baboya ngate. Mais to ata sila ta Belleville ata. Non, na tournerait pas Belleville. Bakata bango la resouté. Non. Ngana za Epela. Vous comprenez? Na sila na Loleki bango. Mutaleki mutate parce que tous a besoin de basi. Toi des poitrines. Ah d'accord. Toi ndenge mo mutaleki mutate. So bango ba na mbongo pe na mbongo. Peut-être bango bazimbongo lelo ngana zo kanda. Ngo ba no se comparer na ngana Belleville na lingana ngati. Bien, tu no pona Belleville kanda. Wana Belleville c'est ma belle fille Kandi. Kandi ya, ma belle fille. Kandi yebi. Na ba comédien no nyonso mutakabaka lokolo a Belleville atati. Wana wana machaka ba mote. Neti Beckham si la bisala akabarate. Wana yeba oui. Si la bisala akabarate. Si la bisala akabarate. Eza ndenge na ye po ba ko forcer pe akabate. Oui. Mais Kandi akabara na ye. Oui. Belleville akabara na ye. Ici Peshanga akabara na ye. Oui. Peshanga na peshe mbote. Vous comprenez? Oui. Bakabaka na bango pe na kabaka na nga. C'est bagara kabaka ne bakabaka to kabaka par rapport au toi na ngo. Voilà. So na 100 000. Na kabela 90 000 ngati na 10 000. Non kabela o ngana na ngo na kopi na ngo na ko pesa onyo so pe po ndima ngai te mais bango lokwa bazui lelo. Mais par rapport à Sila entourage a bien que Belleville. Entourage à Belleville entouré na bato hypocrite, Si la oui, si la bisa loala bata bien hein. Moi mais pas Belleville moi des mais on a la patronne a pesa ngama gestion ya nani wana ngama na lo. Olingaka non ba ponyo tozolinga ba pesa la patronne pesa au gérer. Ah mais Belleville engagé ngait. Molonga poani. Ngamoni na lingati.
c'est que le fundo alo lendo walo tokomi na suka tokoma na suka te ya bakisa so mabili tokomi na suka tokoma na suka eza émission na ngai eza émission na ngai invité na na 6 émission bon kata kasi papa kata na voilà merci beaucoup mesdames messieurs non na so boka on boka nani kasi nazo boka vie na nga Adrissa moto maître boka répéto depuis wana boka yo asinaka $100 mais émission toleka kuna émission euta koleka tina $100 ti lelo Adrissa moto maître ya ngwanzame atindelaka nga kutu mbongo te. Vous comprenez? Ils ont battu musufu bakabaka mbongo, ils ont battu musufu bakabaka esprit. Yo zomona ka mbongo. Mais tala na mututi. On va appeler na bien, il y a José Mampuya na Londres. Atinda mamela na yeye. Wa muta hypocrisie. So to bengi patience mu kendi de longue jambe. Ah ye akabaka na pese mbote. Wa patience na pese mbote. Akabaka ye na yeye. Ye na mona ko muta problème sérieux. On va bande vérité. Net vie na nga cheko ko mulu malgré zo buka. Ah ye ma to lembi. Papa j'ai coco na ebité to lembi na mboko yo. Te boko le. Ye na ebité na so so mboka. Te aza so so mboka te. Te aza so so. Ye akomi so so ya poto. Te azo bongisa. Te azo bongisa. Azo tsakini ko mabope. Yo mama na bino ateka nguba na cointe. Mama bisa teka nguba te mama bisa za tambisa bilamba. Ah mais ils ba mama oyo baliaka na coin. No apesi population passe. Population esengeli ko avertir bango. Zandu yango na babuka ti lelo etonga mate. Surtout mutabuka zandu wana na luka na tuna abuka ona ide nini. Nini posa nini? Posa pe nini? Otonga biso wenza etage. Eza biso so nema ba jeune le mbibo photo mataka na ascenseur. Vraiment. Ascenseur ikangamelo kuna. Mointe. De mutabuka wenze wana sala mabe azapena lisumu na miso nzambe. Kasi papa ngobila diguvu. Asa mabeti. Ça m'a fallait pas boukango, fallait à réflexionner. Ni on se bat contre le mokonza mboka ba problème. Donc on a ba élection. Et c'est combien de temps? Mokonza mboka a besoin population non en tout cas il y a une union sacrée, il y a 2 personnes à ligne chef de l'état. Il y a 2 personnes à ligne chef de l'état. Au ba mamba ba buka wana ba ligne chef de l'état. Quel chef de l'état m'ta so ba tsaki? Il y a bilo chef de l'état. Makambo le CP so ka leki koto na moni, leki koto na moni koto ba yiba ba chombo. Wa to côté politique to si. Si, merci mesdames, messieurs, on se retrouve prochainement. Non, on a beau chérie, non, chérie, bon, non, chérie, tout c'est ah, chérie, non, mais on a eu solo ici la raté. Surtout, on a dit qu'on nous ken. Et là, on a dit que tu colles là. Ok, d'accord. Tu m'as dit qu'elle est. Tu m'as dit tu as pas santé au thé. Tu as eu, on a dit qu'on kelly bouté. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez un ado muninga malamu. Vous m'aimez vraiment na kiamiti. Mais bah qui s'est ngati na zone za na yo yebi. Oh. Voilà comment c'est Michel Lengi. Tu vois na suka. Tu vois na suka. Na suka to commenter pour le bito ça cette émission. Chérie non ba bote belé pa na yo parce que c'est moi qui de longue jambe. Les vrais héros de Kingabo ba lobi ba bana Kingabo nyoso ba na Angola. Angola mo bimane bozana mama et la pesi mo mbodo. Bino at bolinga nga kuna lela bino de fort. Je vous a craqué. On t'a arrêté. Hein? On t'a arrêté. Et arrêté mais il faut faire ton français si tu veux. Neti na sana masia na robon mo roto koso vedi iyongi ti obwa ki ka mpe fengonya e na koza nga obwa ye kudune faza kana debi na fa masia na bor robon masia na robon dote na robon yo a soutenir nga ka po muntu wana mkola opesa ngamba no benga voilà naba ka sponsor na nga nzambe Jésus-Christ de Nazareth. Kasi si yango wana tango otanga nzambe sponsor nga siko na mona maman prophète Konde Paulo Dominique le père de la nation papa Milimo papa oyo azo simba matuna spiritualité soki biso tozo talela nzambe tozo talela nzambe soki batalela yawe pona prophète Konde apesi biso maele wana bitalela ka yawe so talela chic olela po moi linga za trop chic donc vous talela nzambe po mama safara za wana moi azo pesa bolingo pe bitoi na basi. En fait, quand on a ça quand on a un monoko, moi on a le basi, ça bengi sanga quand on a monoko. Non, follow baka. Te non le follow baka bolamu na ya zo sala. Yo ni ngolo bani. Ça quand on a un monoko, non le basi. Non, après ça on est courage okende ko panza sous sango. Oye posa na ezali nation mobimba ba comprendre qui liloba. Voilà, Tokomi Nasuka, merci beaucoup mesdames messieurs, c'était pour moi un plaisir de vous présenter cette émission Police des Stars. Une émission d'analyse et critique. Merci beaucoup, Maman Epela. Un grand merci à toi, Elias, du côté réalisation. Un grand merci à Maman Mélie Seti, depuis le Canada. Que mon Dieu puisse te bénir encore plus. Un grand merci à tous nos abonnés de chez Bissot Télévision. Sur Jésus-Christ, merci beaucoup à Lydie Moukadi, ma femme. Bye bye.
Chez Bissou Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.